Salut à vous tous qui êtes branchés sur nos chaînes partenaires. Pegin Sassa, le terminateur de la presse. Aujourd'hui, allez, le grand plaisir de recevoir la servante de Jésus-Christ, une femme d'affaires. Et puis, elle a plusieurs casquettes. Elle s'appelle la révérende Myriam Bassele, la grande dame. Nous allons parler à la langue vernaculaire, précisément le lingala, pour la meilleure compréhension, parce qu'elle est aussi plus basée sur le petit peuple. Nous allons parler de ses activités, d'où nous allons déjà entamer notre jeu de questions et réponses. La servante de Jésus-Christ, Boni. Oui, merci, tout va bien. Papa. Le loser, là, la mouké, vraiment. Non, ça va très bien. Moi, fatigue, comme ça, tout aux années, Nicolo. Les autres, et les bimons, mais ça va. Bien habillé. Ah, merci. Merci. J'aime ça. J'aime comme encourage. Vous avez moi, bière, moi, besoin de conseil vestimentaire, ton dernier. Si c'est ma bière, basée belé, comme dirait moi belé, mais moi déjà puis dans la ça bat mon sousou. Bon, banana seti le colo, couleur, n'en combiné, ma solo tout ça va. Tant que moi c'est qui toi, comme si nous avons comme si on va aller na moko. Oui. Nzambe asanzamba juste hein. Après ça so mi bala bien oyo. A retenir peu compter à Nyon so wana. Moi c'est fois à boy donc. Mobali to mibali, il faut préciser. Te na binza mpa pesinga mobala bien. Na ba mibali hein, te mibali te. Na ba mobali so na bi bon wana na ayo silika pamba. Mobali nga pesanga confiance et à chaque fois quand je vais sortir, il me regarde très bien. Et c'est dit waouh, j'ai une femme. Oui, ça bien abiso. Vous avez Maria solo deux allons il y a fait un football pour te belé limbisanga musena nzambe muna question non tuna pour battre mususu bolo basuna internet au balate dozo lukanoka mobali nde uzara moi ça li balato yara to vanda to il faut expliquer bien pour to yeba na biso pour battre musu bata 4 minutes pour otala. D'abord quand tu fais la rectifier comme benga kombo na famille Bassele non Myriam Changala Bassele. Donc l'ongoli Bassele il y a point salé. Il y a un beau-frère Nabiso Changalo China. Il faut que je porte le nom de celui qui m'a honoré. Bon. La Bible dit que le mariage est pégui. Que le mariage soit honoré de tous. Bon. Je suis maintenant au Kara marié, cimenté. Bon. 25 ans de mariage. Yo ebingana marié. Comment yo ebité? Tena yebi. Yo papa le kabana yo kananda ko yebi. Maman papa le dans la TV. À toi la TV. Marié, mère de 4 enfants, 3 filles et 7 garçons. Donc voilà, on a vraiment marié et jeté. On a surtout peut-être sur internet, c'est normal. Oyebi mutu te fo lobakarati. Nga pena marié à Kanda, ya tongo ne bakino balobaka. Servante de Dieu, bergère, mais aussi mariée. On a pena femme mariée. Femme mariée, il y a Juja, il y a Otimba. Non, Moli Manzambe et comme ça on a ça. Naza iko kola timide ya pegi oyebi. Naza kola pena malili maninga Moli Manzambe bi boete. Boete donc funga mana yo zano à l'aise quoi. Aussi longtemps que nebi na mukili ngo to na biso pour un temps peut-être mususu kalaté na ko inspirer na ngai. Ce qu'on a salé moi tant na etikete na mukili. Na salé la on pena ndinga kimia. Yango moni fwe kana fungo ma po malili wana ko eza ezeki lokwa neti bachenga na kata glace ezeki pe bien te donc na lobby penza na fungo mi boye moi qui juge yango lobby wana tout en étant pasteur et na kati pe ya libala e fungo linga bana ko ganga ko pekisa de à partir wana de na ko fungwama but baby maman Myriam Changala Bassele au commis Denis Lessia moi si yo bena ko za bena vraiment tapetage be au sagalate baba be mikolo Denis Lessia moi si so réaction ni to réponse yo pesa bateau vie na maloba na yo ne lobe na yo n'impact ko do mikolo na
naki vitesse na yo babi obela Denis Less moi sabimi siko mikolo ya pegi pom na bango e balingande vérité te ba sipota mutali ba bango vérité te oh ki Denis Less wana ba bengelanga parce que ba boyine vérité. Mais la parole de Dieu le dit, on doit dire la vérité. Kutu yesu ye moko to ye mo nzambe. Hein, kolo mokili kolo masolo. Afinga bato ba race de vipères. Hein? Race de vipères. Yesu finga. Yesu yesu lobao. Race de vipères peki boaka race de vipères lekisini bana nyoka. Bana nyoka donc biso toza on a pour la tête que on a ta casquette ya papa nanga hein Denis Less on a ça aîné je respecte je honore na lingake minga yebi aza mosala nzambe ba honoraka ye mutu na mutu azo sala musala na ye aza makambu na ye ayebi loko pa osala amkoloti Denis Less papa amkolo un père de famille moi, c'est vraiment une grande servante de Dieu que j'aime, que je respecte. Sa femme, elle te parle à la parole. Moi, c'est papa Denis Less. Oh, il a vraiment trouvé la grâce de Dieu à Zoma Kitoko et Moussa Lanzambe pour Kitoko Zalibandate, Kitoko Ezanakat. Et puis, à l'Obara, très bien. Alors, ce qui papa Denis Less, ou bien pasteur Denis Less, Osam Sanaye, na ndenge ya kendeli wana eza yendinga yoka na nzambe na ye parce que mutapesa ke musala eza nzambe soki nzambe abi amema mabongo bongo siko biso bato mona ga libanda to loba nini donc naza pena pasteur Denis Less cité nga na ba fan nanga na ba spectateur nanga balingi nde vérité te surtout yanga eza mingi kota basi balingi vérité te mais bo mesana bino nanga modèle nga linga bino na yebi ke bo linga bino nga Malé oya et y a tout mais ça la vérité ça bien. Merci beaucoup Nasir Boyoki Azali Denis Less ya moi cité et Azali Moussa na mais elle reconnaît la valeur. Il y a l'homme de Dieu, le pasteur Denis Less. Maman Myriam tout sur le nom de événement monene oyo et otiko sala makala mingi aote o sangisi ba femme veuve basi ba soda o ba kufila mibali na bango ba femme seule ba fille mère na badiadingi plein à craquer batumusu ba utaki mbinza lukunga selembao munga fula par-ci par-là plein au bozo muna wana eze ya maman Myriam na banga ki na rasaki au côté politique comme ay mama politique nzokande ezalaki kosangisa ba mama po osolola na bango osolola na bango nini toyeba événement ezalaki basé sur quoi pour on a rasaki lisanga moko politique mais nzonde eki na politique te c'était quoi en fait la servante de Jésus-Christ? Merci Peggy. Maman Myriam aza servante de Dieu bergère na kata commune Ngalima. Est-ce que na osa musa nanga? Maman Myriam aza leader à masse. Nga pena masse ezala osamba te. So na bengi bango ka kutu na kenda na yebi kutu ndaku ya mutu te. Mais ezana ba président na bango na ba présidente na bango o so yika na passer message na minute ata muto otika na ndaku te bakanga pe ba ndaku non mama présidente abengi donc to ça nango te pour la politique non naza muto peut-être et quand il y a un jour je sais pas trop mais naza pena kuna te na kenda ki vers bango vers ba veuve na ba femme seule ezaki pour la lisungi ezaki pena pour la lisungi parce que ezana kata quartier nanga surtout na badading wana musala na nzambe na sala rezara kuna na vanda na ba mama to liaka to vanda mesa ma to lia na ebi difficulté na bango na ebi passe na bango na ebi kolela na bango surtout ba femme seule ba olandanga ba yebi ba bokola bana bango moko mibali bakima basala abandon de poste hein yo tata mandefu donc okumaka na yolo ngula kapela bana osundola bana wana toza bango besoin
lobby à Congo eza bana wana. Donc ceux qui n'a que vers bango eza pour la main forte nanga. Et aussi la Bible dit to prendre soin na ba o nyo surtout baza marginalisé. Baza na besoin de sungi. Bana muto sunga bango te pegi. Donc ngakara il faut kana yawana. Donc voilà, c'était une recommandation de Dieu. Wana kout bomoni ezaki mukeyo ozaeki wana ezaki parce que mboule déranger biso. Ni tete mboule mais yeba ki bayaki 5h oh manifestation ezaki 8h30. 5h30 déjà bazaki wana. Donc rien à dire ezaka lisungi nde toyaki vers ba femme veuve o mibali bakufa bazo boko ba koko bango moko bana bango moko. Et puis enseignement ezaki ya ko remonter moi signon soto aye bako se prendre en charge. Oyebi ya pegi nombre ya basi na capitale na mboka tout entière Congo RDC, mon pays que j'aime beaucoup. Tozana 65 sur 100 il y a capitale na biso par rapport à Mibali. Donc sur 100 tozana 65% de femmes. Alors ils ont na 45% de femmes au bazar bâti moralement. Au bazar délaissé, bazo ibalite basala nini. Donc bazo kokate na 80% na ba veuve. Or message na biso vers bango zali ki baye bako se prendre en charge bango moko. Tout tellement ensemble na courage o nzama tekat na bango. La femme c'est une porteuse de vie. Moi ça za mutu o yo sakanate, moi ça mutu ko ya tombola ye ya ko yebisa ye ba responsabilité na ko ka zwa po a telemisa mboka na biso Congo. Ma Myriam, ce qu'on peut ça qui bato nini mani pour mona qui en heure évangélisation badon ezaki mingi lisungi zaki na ba dimension ni so limbisanga pour yo linga teta ngozo pesa na gauche droite yiba, mais c'est quand même important pour vous êtes suivi partout dans le monde. Lobby lisungi pe ko talibana ba partenaire baya pour ba soutenir yo pour et que lisungi e baxima ali susu ko le kali susu na oyo o pesa bango. Oui, tu peux essayer biloko belé, tu peux essayer dans nos amour, il y a liboso, tu l'accès bon dans bolingo, et mi balé, tu peux essayer bon enseignement, ou école l'accès bon qui va se prendre en charge, et il y a mis ça tout, tu peux essayer bon ba fond. Exemple ba musu bateka mapa, ba musu bateka makala, ba musu bateka boy, et ba veuve to la tsaki bango, na ba femme seule tu peux essayer bango et fond, il y a commerce, fond, il y a démarrage, à terme ke wana. Et tout ça, on a des efforts personnels, il y a Peggy. Des efforts personnels dans mon Kenanga. Moi, mes noirs, moi, les ateliers sont gaillot, misa pour le bureau de député, moi, ni rien. Tété. Non, ça, on a moko. Ngapena non, c'est yo yebi non ça, on a moko. Député té, oh ministre, oh mon konzamboka té, non ça, on a moko. Jusqu'ici, non ça, on met noir na simezate. Le boko moko boye bimeli boyete ete nga mona nukara na nzambe na ebike ezala ngelo muke. Maman Myriam, na question na politique té mais actualité pesa o lobana biso en tant que leader lobby parti politique moko boye et remona Maman Myriam na leader a rekota ma solo vous ya musa na nzambe mais na nzambe na politique et autombe la pe mboka pe beaucoup accompagner mon konza mboka pe bien na cadre idéologie. Est-ce que les leçons qui parti politique moko et solliciter yo en tant que femme leader pour être au côté ma solo au côté na parti quelconque, est-ce que roboya non koboya to kondi manako eza non un peu balancé na sika ona na ndi mamba monte et na koboya pe mais na koboya mamba monte parce que au moins moi va vanter les belé ma solo ba politique wana ba mususu ba yaki ba ko proposer biso baza peut-être ba olandanga ba yaki mais quand je me suis renseigné na monique et peut-être mon temps n'est pas encore là, peut-être nous sommes prêts à s'engager na bangote nous sommes prêts nga souci na s'engager na muto ana souci ba âme ya pegi ana souci ba to bi valeur a muto
donc tu as été parce que tu connais le moment quand même 2023 élection tout et tout tu as été pour na to zo batu moko boy to utiliser bango après to boaka bango te biso to luka batu ba na soif batu ba souci musala ce qui nous a bakuta nsinga na bata bongo na yebi na kata Congo a baza. Merci maman Bazali, mais permettre ngana bisa opé que na soulever au point moko na kata Kinshasa mikolo yo actualité ezali pe parti politique il y a gouverneur Gentili Ngobila Mbaka comme autorité morale, il y a ACP Alliance des Congolais progressistes et dans mon PPA Sikana full les losos qui par exemple l'autorité morale Gentili Ngobila Mbaka a bengi ok maman tolingi to accompagner vision mokonza mboka ensemble au sadere na ACP to secrétaire général Charles Mbouta muto a invité yo que au sadere pona ko accompagner vision chef de l'état kotika pe ba konzi maboko nzambe pour te makambo kenele bien. Est-ce que maman Myriam okoboya tokoboya te yo posa muta 4 miswa? Oui, namoni déjà musala ACP. En tout cas, merci na mon gouverneur Gentili Ngobila. Hein, obikaza gentil ka le quoi kombo na ye Gentili. Donc et c'est pe ta muke hein, ba bandi kala te mais namoni quand même boulot na bango. Namoni ke apena muta masa muta alape leader ya makasi. ACP. ACP eza makasi. Eza pena parti ba leader, hein, ba leader pe le quoi biso. Voilà. Pour na moni ba bandi kalate mais na moni qui dernièrement ba ça qui rassemblement tala batu pende belé en tout cas bango so ba yé to ko vanda to solo là et ko sala bien mais déjà na moni ba na pas bien ba ke na onka ndengwana et simba nango. Donc je félicite gouverneur. Nazo féliciter coup de chapeau hein mon gouverneur coup de chapeau na musalo sali to luka bata bongo na Congo. Bato bana posa hein ba amezala assuré parce que faut y baya pegi toute autorité vient de Dieu. Or Dieu étant Dieu ne choisit pas tout le monde. Quand Dieu te choisit, c'est que tu as la chose en toi, tu as la soif des âmes. Oza na souci à bato na siko biso do luka bata bongo to luka teo ambouye batu te to luka to sangisa bato ndenge ACP zo sala non na yebi ke nzambe na sima na ngwa ko sa eloko moko ya bien peut-être so ngane to kuto ko beta dili ya makasi. Merci mokonza yoki Gentili Ngobila Mbaka yoki Charles Mbouta moto pa yoki maman Myriam réaction ba maman zala ki ndenge ni tango venime salami makambo sali bango yo mona on a kati na tango yoki ba maman ba veuve ba femme celle ba lolobelio makambo yo mo sala ki ndenge personnellement. Non ngamo esala nga déjà chair de poule. Je ne revenais pas, j'étais vraiment pratiquement en larmes. Mon réalisateur Lumia Christian Azawana Yebi et ça les nga penza pasi comment na ba maman musuba o lela ba kanganga na nzoto et ba simbanga ba tozo wa photo na bango et ça les nga passe parce que nga moko na zape moi na ya veuve donc naza na yebi pasi ya moi si kozanga mobile na katanda ku ya pegi na yebi yango aza sans défense atalinga lobana na yokaye. Dans le yokaye donc a comme derrière mon colo mon que comme colo a boss exhibition stoya wana en tout cas na yokaye passé et c'est que le passé vraiment dès qu'il a sengoté comment na bango kolela ko sepela mais d'un côté na sepela qui parce que na quatre na bango sengozala qui ça vraiment j'aime. Maman Myriam Ozaki Omorote le mona ki benga yi ba collègue no ba pasteur ba oui, tozaiki na Asbel Nima. Il y a Nzamba Motema Malamu, il y a mon frère, mon pasteur que j'aime beaucoup, pasteur Salem Mwanda. Yes, Kanga Masolo kuna na côté à pompage et City Tabernacle côté kuna nyon surtout dans Nzamba Pambola et bango pe il est au travail dans équipe na la grande dame ya pegi kutu d'abord qu'il faut penser au monaye à la personne de Jeannette Meta ba Jeannette Asbel Meta
asbel moko ya munene donc il faut penza wana mwa malamu ya aluka ko makasi aluka penza bi kangisa na pegi ko ngabi pegi wala lekina ya zana papa leki ya bana donc meta pena muta munene muta makasi donc asbel ne solo la makasi ye pe aza pena l'idée ya makasi ya jeté mais ay ko solliciter biso na kande ne so logique nanga faut na sentir que on a souci ba amango voilà ko yaka raté ba peso ba voix pour ke na yo moni yo ya mbalo ba timbeli yo ya raso moni makamba nge banda sko biso to luka ya babongo te biso to luka pena mtango la bonzambe abotama nango maintenant mon abino siko likopa na bino za nini trio na bino Myriam, Meta, Pasteur Salem, trio, non, on est le copamo et ça. Non, Dieu, tu sais, Dieu travaille dans l'ensemble. Dieu travaille dans l'unité. Ensemble, c'est mieux. Au moins, si vous avez yemoko, ezara penane timo bo, mais si vous avez mi boi kete na classe, on a tang biso to nyoko na era classe, bo tang se biso na lingala boi ke ko tanga pe ko koma. Donc, dans l'ensemble na bande konanga mi bale wana makambo za makasi. Donc bato ba lingi ba solliciter biso. En tout cas, faut sentir ceux qui boivent na même esprit que biso. Hein, souci ba âme. Hein, ba âme bato nzambe. Batwangani Nzambe, toi on a besoin bateau baza lokola bango. Merci beaucoup. Alors avant de continuer et émission de changer phase mon sous les solo en complicité avec la régie Christian Lumia, Christian Mbungu, et si vous pouvez nous proposer l'élément en question mamazaki en communion na ba maman veuve ba femme seule, ezalaki, mesdames et messieurs, moi j'étais là pour vous représenter, mais faites-y comme si vous y étiez. Allons-y en image, c'est parti. Merci Christian Lumia, merci Christian Mbungu, merci Nabande Konyon, so sepeli nebo mumoni image oyo. Mami ram to changer ce que mama solo. Tout na masolo ya TikTok. Biango luka ino na mamba TikTok. Yo pasteur, me oliga TikTok. Te to andi bandi mikuna. Oh, to andi bango po. Baza trop là-bas. Yo nani mundi bandi na TikTok. Bazo ya église te, bazaka kuna, on azaka na téléphone. Yango to bité, faut message zala. Et là d'abord on moni peut koti na makambo ngo pona passer ka message, rien d'autre. Moi bi ke mikolo c'est ça qui message moko et que les aki bana poto na moni pas d'idée di lukuna ba mère ba fâché fort na mikili. Mingi ba sia ba femme diaspora. Ba télémilio mabe. Ah bon? Oui, bah télémilio fort ah d'accord. Basa poto bandi konanga ba lava, hein? Ba congolais ba bino so la parfum basa poto wana. Ba malamu. To enga to ite ya bango ba o ba baby sa ba bongisa ba ope ba linga ki ko baby sa soute ba zonga pena bien. Libala yo oyebi ya pegi libala eza sacré hein, libala eza rabula mutute hein maman, libala eza cop moko boete ngana na sali cop na nga te, libala eza likanisi ya Nzambe, libala eza plan ya Nzambe, libala eza loko ya Nzambe. Alors to tike loko ya Nzambe eza la pure hein, eza la vraie, eza ndenge et salemelela. La femme a été créée comme une aide. Moi si aza appui à mobile, moi si na pesa mobile force. Au moins temps mobile aza emballé na makambo. Azo ka force n'est pas moi si. Au moins il y a pegi temps mobile maye de silier. Asa bo simbité beta kopo beta boulot kayu boy et simbate, ça va tout ba bongo à cause appui et pas non connecté. Pas tata moi cité, pas maman l'équité. Appui de l'homme, c'est toi maman, c'est toi la femme qui me regarde. Tu es l'appui de l'homme.
oza appui à mobali na wana yango moni tolobaka na lifa ya pegi yo yebi na lifa tolobaka mariage est un jeu de rôle. Chacun de nous doit jouer ses rôles. Nga na jouer rôle nanga étant que aide. Quand il est faible, faiblesse est cause à la aloba bienté, faiblesse n'est cause à la asalarate, faiblesse n'est cause à la aibi kayute, et ça nous musu bongo donc nga na papa klut nanga ya sala elote. Abota te ti akufa ka ndeng. Et ça mi bali bongo ba bota mandeng wana. Siko imagine akute na yo. Mbala moko azo zoyo okomi appui na ye. Okomi force na ye. Okomi main forte na ye. Okomi okomi papa na ye, okomi maman na ye, okomi yaya na ye. C'est ça le mariage. Mosco basa poto basa nini na makamongo siko. Basa nini on yo kan liga bango ka message ka ya bango. Basa basa belé na pays d'Afrique, un peu partout. Te damoni nde bango mingi nde mutu ba salinga moi ba remarque wana mama mususu boye na boye non na linga rabino yo na bandeli ko kumisa bino non ni bandeli nazo kumisa non seulement moi c'est poto na kumisa moi signor surtout il y a monde entier. Dieu nous a créé tellement strong au moins moi c'est ça ma kasi moi c'est ça ma capacité au mobile azan ngote. Le mari ne peut pas veiller sur les enfants. Moi, ça mon bal a de maternité, mon bal a comme ma 9 mois. Cette capacité, cette force est en nous. C'est nous les femmes. Aux allez à poto, aux allez à Kingabwa, aux allez à Mandaka, ya Gemena, ya Wapi, ya partout. Dieu a déposé des choses en toi, la femme. Alors, ceux qui te monibus sont lifa, et que, et là, on est au bien, te toko zongi sa au juste. Tu es n'abiso ka ko zongi sa yo. Mais tu es luka bitumbate. To linga bino tozo croire que le Dieu que nous servons, le Dieu qui est l'instituteur du mariage, madame Dieu, madame mariage et Nzambe. Nzambe mene muta kela libala ya pegi. Libala li sola Nzambe, libala ya kopa Nzambe, libala no libala ya lora Nzambe. Au moins libala ndenge zana, eza sacré. Libala ya lora moko boye, pesa ka goût. Libala ya lora musiko muta pesa bilo ya tuya ya. Obinan, moi si. Mais à ton charité, à ton ennemi. Waka. Muta ko pesa biso goût. Administration ba valeur à kati. Eza moi si ya. Combien t'as li bakute? Ko lukate monde siko to inversé. Le monde a inversé quelque chose que Dieu n'a pas voulu faire. Dieu n'a pas fait. Dieu a fait que la femme. D'abord, ma bien ya pegi. Au moment où Nzambe a salani, Nzambe a salani que dans la femme qu'il y a tout, il y a toute possibilité. La carte à moi aussi. Maman, on m'a quitté. Yo sala yo rôle si mobile a salité ni na moni wa komi mobile alukarate abetaka kayute azape impoli wana maramna ye libela mela emso yaki ya bien te yo mela libela bien ti ton rôle c'est quoi tanga proverbe 31 sikoza na ndako bada pe na 1 proverbe combien 31 o bada pe na eti bakota ba 15 wana o ngona ba bi la femme aza prête aza le quoi un navire marchand. Elle se lève tôt le matin pour aller chercher pour elle, pour son mari et pour ses enfants. Donc, ça la raté que le comme on va la quitté a gagné le thé. Le comme on va la sala musala thé a pegui a gagné le thé. On a ce qu'on met en ce qu'il faut. Mais ce qu'on a vu. On a ce qu'on met en faux pour mon mari. Ateka te. Il faut appeler Boaka et monsieur bébé déjà. Il faut attika la mobile. Mobile a sala te pegui. Il faut il y a un guide mobile matala mobile kutana mobile sola nzambe. Pétage mobile sola nzambe. Mobile alumba nzambe. Ah mo pété. Mobile alumba sola nzambe mobile nzambe. Elle a pété. Mobile il faut guider yo. Mobile il faut ce que non ma chérie, tu vas au travail à cette heure pourquoi comme tu me matin pourquoi exemple et l'autre on dit au nom de l'amour parce que j'aime mon mari parce que j'accepte que lui me guide. Mobala yebi nzambe yo yebi nzambe te yo nanga toya koya bundu vitesse boy yo nanga toya koya il faut to kita mobala konza biso atanga na salaka obinga makambo ne komelanga ya pegi oh oui ngana banda ko sala liboso mombala nanga banda ko sala avec ko sala na ye mais salaire nanga na gagner na Harlem City à l'époque era Mobutu
biso bana Zaïre Bon. toyebi masolo yango toyebi pasi yango nde ezalaka Bon. ngana oke musala na gagner la salaire na nga belé mobali na nga sa te mo be ngé komela nga soka bisinga na onte boni ko na stop pasa ki na kuta yubi ko ozi ba conseiller ba opesa no ba conseiller bien hein li fait comme eye pesa matoli batoli bien Libala facile. Libala facile libala za ngo compliqué te ya pegito comme ça on passe ngana kuta na muta pesa nga tolite ngamoko na zonga na nzela molimo mosanta gidanga a recadranga Zonga moto yo moko. zonga moto obima libanda Bon. mobali bakena ne bongo tazo sala no mo naka ba semo na kita ko ngabite na ko mo lukana ke bien te ya OK bien te so ba lobeli o te so ba kumisaka yo makambo sala biso to kumiso te biso to lingio yango to yoko biso ke bongisa reconnaître que mobali aza tant on a ça là na kanza ke et souki nanga mais histoire changera après des années et baluka mobali nanga lelo ndo occupé soin nanga mobali nanga lelo ndi muto gidenga mobali nanga lelo muto futi nanga ba billet avion mobali nanga lelo ndi muto sa lelo mobali ndi muto soin nanga alors soki na kolise ke loko wana mo ke nga betanga de libanda donc voilà un peu Ma Myriam Tracy Mbelenga na Claudie Diasuka ba hôtel biso na niveau à Poto kuna balobi réalité à Poto eza réalité africaine ce qu'on a libala facile ngo oyo lifa oyo créa comme concept eza libala facile pour o faciliter ka ba mibali peut-être ba vrai chéri to ba vrai chéri ba vrai jo to ba conseil ngo pe ezo za la partager na ba africain pour chaque continent dans chaque contrée ils ont ba réalité nango na habité matière no misela biso wana. Non, tu sais, la parole est claire là-dedans. Le bateau de bien, il bat les affaires à moutouté, les affaires à continuer, mais au c'est comme une continent qui gagne, changer forme. C'est la réalité. Waka, au moins, c'est comme une parole de Dieu, comme côté morobo, et changer ce qu'on forme, est-ce qu'on est comme une, et c'est comme l'on a biso. Ngana lingibo, biso doté à ma terre, on a été que, et ça n'a soubassement la parole de Dieu. Ato zanani lokola ka nzamba lobi ke eloko na ye ndenge atikelela ndenge salelelela ato ke na kwa moko boye na Madagascar okena na Botswana o memara parole wana o bima libanda te parce que mariage to beta izena to beta sonde ya mariage eza eloko nzambe monsieur comme le souka ma Myriam bat musuba kwa comme na biso eza 3 jeunes mobana poto babi balembi basi ya tolemi na biso basi ya poto tolingi mamira mo le biso basi ya bien na Kisasa te wa bakosi mais yo lobi aoza plus fali bala facilité libala balembi na bango basi ya poto balingi oya bien Kisasa yo lokela bango basi ya biba misa 3 jeunes d'abord mutu balukela ye mwasi te apa mutu alukela mutu mwasi daka nzambe mo yo ngo challenge ka nzambe yo lukela liwa balukela mutu mwasi te tant ba lukela mwasi okoma kutu f pa awanga biloko wana mwasi lukela nga yoyo mutu apesinga mbumba balukela mutu mwasi te koningana te mwasi ozana ye wana mwasi na ye pena pegi ye wana yango moni to yende pembe na basi wana to ebisa bango mobali na yo ye wana ozana makoki ya ko supporter ye ozana makoki maman ya ko changer ya ko modèle na yo ozana makoki ba capacité onzamba cha na kati na yo mwasi ozana Londres na Poto na Paris na France partout ozana makoki wana na kati ko comparation de libana na otena kingani na x na y t eloko kana nsenga na yo maman ko comparer te ko yoka pe ba conseil ba tuté mobali no ye wana eza mabala mingi ya pegi mobala auta na mwasi na ye na Kisasa bake poto mususu pe mobala za pota tinda biye na ye zonga pe simati zonga sima quand même bunda eza nango difficile eza nzambe te
So ozo kokate lele la nzambe. Dieu est capable de changer de circonstances. Nzambe est capable à changer mon bal na yo, à comment na ba modèle ozolinga, à comment na ba goût ozolinga. Moi je te loue femme parce que Dieu t'a créé une créature incomparable. Merci. Donc le monde attend de toi un signe de la part de Dieu. Moi ça azali industrie en Zambé. La femme est l'industrie de Dieu. Pourquoi? Parce que moi ça gestionnaire, il y a industrie. Moi ça la force incubatrice. Moi ce sera PC loco et loco zu valeur. Moi ce sera concevoir et loco bimisi yango et bimi mwana. À côté si maya bimisi yango bimisi mutu. Tabi loco za yango na nzoto. Moi, ça a la capacité, il y a supporter mon bali. On doit supporter 9 mois. Moi, mon bali, on doit supporter tendeni maman. On a un katina yo. Dialogue. Supporter yenano. Bon vanda ka bo solo la ka. Et là, ma casse ça na ngote. Bon vanda bo solo la. Merci beaucoup. Linga na modèle na yo wana. Au monde qui est bien. Merci beaucoup. Émission Alléluia, c'est ici si apote belé comme Stéphanie Bola, qui conseille, puis yo qui le fait, il faut otala mingi. Stéphanie Bola, ce que Kepe Doré Mayani, vous avez vraiment ébélé, si apote, vous avez vraiment ébélé. Pour tout contact, contacter et puis ça s'abonner ou de temps en temps c'est à pote sera quand même moi matière pour ça la peut quand même bien. Oui, tous on a l'IFA TV officiel, va s'abonner na l'IFA télévision officielle wana eza ici ka bakozo abiso téléphone de biso ezali 085 42 82 657 wana eza bozanga moko mamoto solo na biso. Oyam sa téléphone te pas assistante pour bino pasteur bonga. Non ngai na solo la parce que musa na ngeza yango wana la réparatrice ya mabalo zoka ya pegi na zo benga na sepela ndenge benga charge le mo wana charge de la République. Charge de la République du côté mariage charge ngo musa nga muna ba vient na gentini réparateur à ma balle. Voilà. Biso to bote mutu libala tete ende ko bongisela yo. To ko zote ko basi bana biso pesa ba bibana na bino te. To ko biso ke. Na ko faciliter ma balle. To faciliter rapé. To faciliter bitula. Non obaye na ndete. Wa moi cité. Ouais, na rambo na biso ba benge tula mais tula ndenge mabete. Yo a vrai job mobile kitoko o tula te. Donc tozo faciliter karaba oyo bazana no marié te. Mais na ngate ngaza pena bien marié. Ngate ngane na facilité nde batu mais ngamo côté. Donc kuta na biso benga biso solo na biso toza wana pona ko aider libala na yo bozonga ndenge na ebandeli. Tozongisa libala na jardin d'Eden. Tozonga ndenge na nzambe azolinga penser en nzambe li to bongisa voilà. Merci beaucoup Glody Diasuka Tracy Mbelenga Tracy Pro, merci Nabilo Nyos vous avez qui branché scotché et qui pegin ça terminateur de la presse à Ambela Ibino la servante de Jésus-Christ maman Myriam faut tirer comme mobile na kati Changala yaya Changala proche basele voilà ça allait bien bob malibana polémique les propos dans cette émission n'engagent que son notaire pour makambo ya réparation mabala ngaite et o kinga ngala réparer ngala réparateur te. Parce que réparateur peut ce qui a opéré sous erreur de salami agi